Très chers internautes, Enitumba TV, ça frappe. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure soit biso. Lelo eza bongo mukolo oyo, ba comédien pe famille Adadi et prépara qui et ça la défait na biso Dadi di Kambala, Pierre Tombal. Jour pour jour, tu as vu que le 11 février, le qui déjà a déjà une année depuis Atika Biso na Mokili Oyo. Oyo akenda ko rejoindre ba centre na biso. Lelo yango to e pa ya Enitumba, to e ko soye bongo to kenene programme c'est peu seulement boye. To e to suis Enitumba, to ke pa Belleville to kutani na communauté na ba comédien na ba famille de to ko soya mutuka nde tokende bongo na cimetière ya nécropole esika api nani bakosalela Dadi di Kambala oyo eza nani Elise Ramso disparu Pierre Tombal. Bonjour, nayebisi bino ke toza na famille ya Dadi, toza na Enitumba, toza na petit frère ya Dadi cadeau ya ba Dadi di Kambala ye aye kozwa eni po to rejoindre baninga oyo place basali po to se diriger na cimetière ya nécropole. Bonjour gosse. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour. Sentiment nini oza nango lelo eza jour pour jour une année tchele kaki depuis le 11 février oyo Dadi di Kambala grand frère na yo atika biso lelo ba fan pe ba comédien na bino famille bo décider bo salela Pierre Tombal. Sentiment nini oza nango? Ouais, sentiment joie, vous savez que Moutiso a Koufi, c'est vrai, na début Zaramawa, mais lelo une année passée déjà. Komona ke baninga na ye bandeko na ye bato balingaka musalo ya bandeko kosala bazwi makanisi ya kosala Pierre Tombal ba reconnaître munene ya valeur wazalaki nango en tant qu'artiste comédien congolaise. Donc voilà, c'est-à-dire ezo sala biso famille ba Dadi bien yango moni lelo na ye kozwa mwasi na ye Enitumba pour que tokende kosangana na bandeko oyo bazwaki makanisi wana ya kotiela Dadi Pierre Tombal pour que tout ça lango. Donc naza vraiment na sentiment joie. Enitumba to se diriger na nécropole nayebi ke eza pasi ma okokoloba un mot mpo na jour ya lelo parce que na tala ba émission moto osengaka basalela Dadi di Kambala Pierre Tombal na honneur na ye mpo na un jour elimwa te bana na ye bazoya bakoko na ye baoyoka histoire ya Dadi di Kambala lelo nini souhait na yo se réaliser loba nini oza nango mpona bacomédien et puis mpona bafani ya Dadi oyo baza na likanisi? Bon, maman maloba mingi te, c'est même merci à vous les artistes, c'est ça. Ok, tozo se diriger vers nécropole nde nayebisaki bino tozokende tokei pa Belleville et puis place tokokuta bacomédien nde tokei nécropole bolanda biso. Restez branchés. Sociale supérieure. Au contraire, nous sommes aux côtés du peuple pour exiger qu'on redonne de l'eau et qu'on redonne de l'électricité. N'oubliez pas que nous faisons partie de cette même population. Nous vivons ensemble avec cette même population. Moi-même, je suis alimenté. Ça fait 20 jours que mon robinet est à sec. Et croyez-moi. Voilà, très chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Caroline Ikoa Télévision. Merci beaucoup parce que vous avez ebele Yakolanda Biso. Alors, abonnez-vous et faites la publicité de notre chaîne. Faites abonner vos proches. Yebisa Oyazalara Pemben Nayo, que non, il s'agit là de la chaîne Moro Oyaza très makasi Oyepesa Biso. Actualité à la seconde. Ce que vous en avez besoin. Il y a actualité Oyo Eza ya solo. Ne vous inquiétez pas. Kende
s'abonner et puis n'oubliez pas d'activer la cloche pour na et puis ça signale que non bâtir information Yassika. Voilà, tout ça dans la commune de l'Ancele, précisément dans cimetière ya nécropole entre terre et ciel. Ici kanini oyo tu ko artiste basanganaki baye ko poser pierre tombale ya ndeko na bango Dadi Dikambala Tutukitomina nouveau-né boyebaki na plusieurs combos ouais bande toujours ko jouer nango. Alors pour ce faire nous sommes là avec la famille ainsi que les représentants des artistes et comédiens tels que Gabriel Bolembo, Mama Belvi Kandi, ainsi que Pierron Dombasi, Bangonde Baeko représenter la famille artistique. Alors, tous on a déjà ensemble dans Bango, to bandaki nandaku, to yeti na bureau ya Belvi, ti na minute oyo to komisiko na cimetière ya nécropole entre terre et ciel, et sikanini boromona condensé ya événement nabino na mobimbalango. Merci Tolanda. Il s'agit bien de Migra Malunzingi dans les réalisateurs. La main et l'esprit de votre chaîne YouTube Caroline Ikwa Télévision. Suivez. À quoi ça sert tout ça, l'olène? À quoi ça sert tout ça va mituka, bilamba, kolata, bon mais moi tout ça, moi c'est tout soupe à la biso. Ah ouais, dernier virage. Donc bah tu vas na carte, bah on va biso peut tout ça il aura abino. Donc bah on peut bandant là, 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 conséquent, on peut bandant pour ça, on va biso. Alors c'est vanité. C'est ça on a dit là, non c'est mon légat. Mais ça les noms mon gars on aura les gars, mais ça c'est la parole de Dieu ne peut pas passer, tout passera, sauf la parole de Dieu. C'est ça. Merci. Merci. Voilà, comme à la nécropole, comme à la nécropole, il y a des gens qui ont été Dadi Dikambala, qui ont reposé les pierres tombales, et ça vendredi, qui ont reposé les pierres tombales, et on a chose qui cher pour Nabiso, et on a biso tolinga qui mingi, et on a biso oyo qui tout pour Nabiso. Donc, to kokaka tika été, tout le monde on dira Zali à Rosong et Nabiso un jour. Donc, tout le monde on dira ça n'est qu'à quelque part, ou bien ça blague. Nga na mona ngoka blague, na mona on dirait blague moko boye, a Rosonga na un jour. Donc, ce qui n'a comme na oa esika et ça la nga passe mingi. Mais nzambe nde muzina nyoso, nzambe nda ebi oni na salaka. Si konsoso nyoso balobito kumisa ye. Ye moka bi pourquoi a salaki ki alungwa. Voilà. Tozo kota pona kotala ndeko na biso to poser les pierres tombales. C'est ba baye kotala ye, ba monaka ke Dadi Dikambala za awa, ba monaka propre, ba kutaka propre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Là on continue. Tokei na so kotala na kati kuna comment ça se passe.
silence absolu. Faut bon baloba te. Mais c'est normal. soki babanda aloba ndenge batia makele Te. mais sikoyo lokwa baloba te baotia makele ndenge Il vit dans le silence. Ça dit beaucoup. Silence. Ici, il n'y a pas de pasteur, mais il nous enseignement dans les yo moko ozwi leson mpe na ndenge na yo baninga nde bavandi nga mpe na okoma boye alors façon nyonso nakotambola moki pour que un jour so nakomi boye na hérité royaume de Dieu. To dépendre na mutu na mutu. Ambiance ya kwa kuna bodika bakuka bani. Kuka mwa kuka, kwa nko iteka kuka. Kuka po batuna bane kuka. Mulumba. C'est-à-dire elongo na bandeko ya yo mosala oyo ozali kosala baye lelo mpo bakotisa yo na ndako. Alors na famille topesi bango merci mingi
topesi bango merci mingi nyonso eleka na kimia ebanda na kimia mpe esuka na kimia merci esanga nini ezali kama kolela te bandeko merci Papa nous a parlé, hein? La famille a parlé. Ce qui est important pour nous, c'était on la descente. Et puis Nandenge, tout le monde va dire la musala. Et tu as dit que Ndenge Bazo là déjà, et vous allez plus vite et aussi la kalaté. Mais nos collègues Nabiso artistes, Torozonga pour que Batala Ndenge musala aussi là. Donc nous, tu as dit que l'autre vendredi, donc dimanche, nous allons atterrir avec nos collègues. Nous, on n'a même pas de message. Toujours les la motema, toujours capacité. Autre que ça, pour papa Nabiso, Nabiso. Et encore, je profite pour dire merci à l'artiste Nyonso, Bandeko Nyonso. Nous ne sommes que des représentants. Tu dis que na Kati Nabiso, moko pa ko tele malobi na kosala yango mais tolobaki to kosala acte ya bolingo elakisi ke moto nyonso a contribué yango ande signe ya bolingo
Donc nous sommes très contents d'être ici et tu as vu que Papa Nabiso nous avons pas de na Kimia. Donc à nous revoir les dimanches. Merci beaucoup. Bonjour Tom Pierrot. Bonjour Maman Gabi. Tom Pierrot na monio awa na wapesika oto yeko salela de una biso dadi di Kambala Pierre Tombal. Papa na ebité. Likanisi nini obozwaki ya makasi boye mpona kosala eloko ya dadi di Kambala boye. Likanisi nini oyelaki bino parce que ba artiste ebele bakufa pe tomona pe bakufa kala mais tomona likanisi oyo eya te. Likanisi oyo ewutaki wapi mpona kosala Pierre Tombal oyo ya dadi di Kambala. Merci Maman Gabrielle pour la question. Je crois que maintenant je réponds pour la bande de connus, sur peut-être Baoloba. Ndeni milieu les autres salamaboye. Na bao baeba ki na bao baeba kite. Kozon la likanisi la ki cite depuis to perdra o ezali être cher na biso ezali papa dadi di Kambala. C'est vrai que pas si ezana motema mais makanisi ezala pe sika zali. O la ki to lobi ah to tika yenenge nini. Pona biso to lobaki lo lenge ya kolatisa elamba parce que moto de atiki biso kolata so elamba te et ezaka ka support to benga ka Pierre Tombal parce que ton moto akoya ako retrouver esika papa zali facilement et puis ezaka honorer comme on a que place to tika quand même ezali propre et biso artiste comme on a que la famille to lukaki bango et puis l'initiatrice que nazo bandela on kolo bango parce que on doit tout citer. Oh yaki likanisi ya Maman Gabrielle o atelemi awa tango amona que ko ba pe bana na biso ko bazali bana na biso balobaki ah so makanisi pe à Pierre Tombal en tout cas rosala papa pe malamu esika zali et c'est par là l'initiatrice comme je dis yé mutazu makanisi alobi ke abenga peut-être Pierrot abenga peut-être Belleville abenga peut-être l'école Bakata abenga peut-être Alemabana abenga ba onyo so ko benga pona ko telisa que na makanisi bana bapesi ya kolatisa elamba esika papa zali toye kosala ngo pe proprement pour dire que tosali pe Pierre Tombal moko ya propre d'une manière que biso moko baartiste tosali yango tolobi te ke famille bazangi mbongo kosala ngo non parce que bakoki pe kosala ngo ezali pe na bacalcul na bango mais biso yade towelisaki liboso tolobi tosengi vraiment avec beaucoup d'humilité biso bandeko na ye tolakisa bolingo famille artistique wana biso nde tosala yango na yango tosalaki pe groupe bandeko oh ba collègue bayebi artiste bayebi comment tout ça les cotisations pour dire que $1 de chacun ya ba o bazala qui volonté oh ba pesaki nde sali que toko mana niveau ko sala Pierre Tombal et c'est par là collecte wane salami et je dis merci d'abord à l'organisation comité parce que na tout ça la rata groupe tozali 1000 personnes il y a toujours un comité comme on dit l'organisation faisala donc c'est par là je cible d'abord Maman Gabrielle Yemoko, je dis merci à vous. Merci Nzamba Pamboula Omingi. Et puis je dis merci à Maman Belleville Kandi. Nzambe ya monayo. Donc pourtant on a mato inaye a hésité à quitter. En tout cas, elle était vraiment fongolé moté ma palo baké, ezama kanisima la moto sala yango. Et puis je dis merci à maman Ibakata, papa Alain Mabana. Et ainsi, l'artiste Nyon son assimatant et comme il a qui m'ont fait le biais au salamalamu. Mais comité va tenir jusqu'au bout parce que c'était pas facile. Moi, dans ma cambo, il y a des choses qui se parlent. Si on a pris dans tous sageté, Romona et Memelio Makambo. Mais comité, c'est qui est fort, même si on a famille, parce que Bomoni a accompagné la famille biologique du fait d'Adi di Kambala. Donc, tout y est ensemble parce que Bangonde. Bakolo mwana comme on dit. Biso peut être vrai dans la famille artistique mais bangonde bakolo mwana. Toluki bango et puis bangonde to tambolina bango to sali lisanga ensemble et bangonde bazana monopole ya nyonso. Yango moni toye awa et puis Pierre Tombal ezo salama. Donc je crois dans quelques heures ici aussi là. En marbre oui, c'est propre. Vraiment c'est trop cher. On tenait sur ça et ça la très propre. Je crois que tant au dimanche même bande de artistes bakolanda bakoya awa to rena bango ensemble bakomona que c'est très propre. Eza image pe artiste tolobi lelo azangi ba fanatique ebele musako utangola uti bwalo bien amone sika bakunda l'artiste mais ko tala ba monyango abonango propreté c'est pas digne alors que tolito ça la valeur eza te pour la sabiso artiste to na mbongo non to sali signe o relaxa que to honorer même si azana sama bele il était trop cher pour nous donc likanisio tozui eza lisungi dadi tolobi biso to sali yango na motema moko nzambe aibi le reste mais je dis merci à tous les artistes Naba diaspora, bato baza libanda ya mboka, parce que libanda mboka en tout cas,
je vous remercie. Pour ne pas tout citer, vous êtes vraiment ébélé. Donc, au salon artiste à Kinshasa, nous avons insisté, même Bandeko Basa Libanda, contribution salami d'une manière que Pierre Tombal et Salama proprement. Donc, Nabi qui n'a pas ici, Oyo, Bisso Mobeto, qu'on s'en prendre, l'ingala français va complet, qu'on s'en prendre en charge. Pourquoi pas trop ça la paix en décomususu? Pourquoi payer en décomususu? Pourquoi payer en décomususu? Mais ma canisi, Oyo, ils ont qui n'a nous Dadi, Tikambala. Yango tout ce qui n'a nous. Les restes à ma question. Il y a des comme sous après. Mais je dis merci vraiment à la comité, surtout la comité, parce que c'était pas facile. Vraiment. Oui. Merci Tompé, merci. Merci vraiment à la diaspora, surtout la diaspora, surtout au Pessibno, merci. Na obo sali, na obo yoka ki, misu sokutu ba yoki kaka ko yoka ya pamba. Misu sokutu ba zape na kati, mais bo décevoir ndeko na biso da Didi Kambala te, bo tie 1 franc na bino, en tout cas, et sali biso kitoko mingi. Ta le loto eko tie la ye, Pierre Tombal na ye, ta ndenge tozo bongse la ye, et commis propre, et commis bien, mutaki ko ya ko tala pe ko visiter amoni nde awa ko mona soka ba briki ba simate il faut balatisa ye elamba parce que auto saleli ya suka yangoyo donc to mona naka lisusu te to salela ka lisusu eloko moko te. Merci beaucoup là to que n'est pas maman na biso maman Belvi Kandi awa bonjour maman Belvi. Bonjour Belvi Kandi na monio awa na esika oto eko salela papa na biso Dadi Kambala Pierre Tombal likanisa ngo zwango ndenge nini mama nanga. Bon, il y a tout d'abord, on a passé par Tébélé, on a passé d'abord, il y a Pierrot à tout expliquer. Ce que là, on a en Baksaka, mon pied, les alliés que papa Simon Fouka. Papa Simon Fouka, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Camarade, il y a notre défunt Dadi, initiative où tu pas na yé le bosso. Oui. Ndé alobaki pourquoi pas celle là. Il y a Dadi Pierre Tombal, il y a fait se renseigner qui ba droit n'y se refout à Awawa et ça y est donc je dis merci na papa pour n'alikani sozo qui bon il y a pas vraiment beaucoup à dire hein. Mais maman Bevina na ye bakaka est-ce que bosuki awa to boko continuer ko salela bande comme susupe Pierre Tombal yango nde bato bazoko tuna nga ko benga nga ko loba mato ipasi yonto nto ko na munoko na yo. Bon moi je crois que là ça vraiment mieux placé peut-être pour le bango le bateau a biso nyonso lisanga parce que ordre wana to décision wana utaka ipananga te mais initiative autozu ya Dadi to le quoi ezalaki na kombo ya Dadi basenga ki babi basela Dadi Pierre Tombal d'abord ndé na expliquer uti pa papa Simon Fouka aza camarade ndé ya Dadi yende mtasenga ki abi est-ce qu'il y a pas moyen basalela Dadi Pierre Tombal. Alors, il y a ces par naïe, aïe pas la biso pe ba collègue naïe ya musala, ce qui peut te contribuer. Biso te dit ok, n'attique les biso anglais ya Pierre Tombal, il y a zu ba droit ya futa awa. Alors le quoi yenda sala qui pas, on le fait pour ya Dadi, il y a un autre ça pour ya Dadi. Surtout si ko ça o ya Dadi. Alors, tu réfléchir, pourquoi pas te continuer aussi à osala pour na bande ko na biso mususu o batikali. Mais maman belle fille comme ça on a souka parce que c'est bokatani boyebi ekozala makambo ebele et c'est la voilà tite boy na boy promettre biso quelque chose parce que ngana promettre biso te non promettre biso te ya on a lobby décision ou te pas na ngate ça dépend parce que biso et c'est nga biso moto fond la somme te maneto fond li pona ya Dadi donc dès to ça pona ya Dadi to fond la somme te ma pona bande comme so to ça na biso mais ce que to fond li pona ya Dadi bande comme so to kangi to ça. Oui. Donc voilà. Merci beaucoup maman Belvi. Merci beaucoup au solo libyen. Biso moko ba artiste to fungola motema pona ko salela lisusu bande oyo batikali. So to fungoli motema te. To bandi ko landa biloba loba ceci o ekendaki ezongaki nde mabesi ko ekokota. Mais so to zaka motema e polele ya ko salela Dadi Kambala. Ya ko salela batu misusu nde to saleli Dadi Kambala e ko sala malamu. Mulumba tokende la te poser bande ko ba question. Là, tu as un gosse petit frère, il y a Dadi Kambala propre. Papa moko, maman moko. Gosse, dans les cambo d'artistes, c'est sali. Et sali yo comment? Je dirais merci, dans l'ancien gaga merci. Vous savez, c'est quand même Bolungo la bango vers Ndekona bango, donc voilà. Ils ont un sentiment voyageois, malgré ça que ils ont un moment où Moutounio ça n'a pas passé. Mais quelque part, Dadi est parti. D'habitude, tout le monde a rabattu sur ce qui est Moutoussé, Moutakei, Babo Sanakaï directement, complètement. Mais gloire à des artistes,
babosani ndeko na bango te. En tout cas ngana oyebisa bango ka merci. Et puis merci na bafani nyonso oyo bato nyonso bandolinga dadi oyo bacontribuer na initiative oyo. Donc voilà, donc moto nyonso apesi un front na ye ou bien soutien qui na eloko mo quelque part. En tout cas donc voilà, donc biso famille ya dadi to senga ka merci. Donc voilà, merci beaucoup, merci gosse na ebite soki dati paza na liloba ya koloba pona ba artiste oyo ba oser ko sala eloko oyo vraiment to ebite. Bonjour Dati. Bonjour Dati. Eza ndenge tokomi awa ndenge sikoyo toyaka omonaka tozotala ka nsima tokei ndenge tomoni yango sikoyo ekomi boéchange batie par tozomona kaka ndenge ezali omoni ozoloba nini mpo nango émotion nini oza nango? nakolobaka merci mingi na bino famille papa bandeko nyonso bosoutenir biso parce que ezalaki facile te. Donc naosengaka merci esalinga vraiment esengo par rapport ya ndenge ezalaki na nde tomonaki komi vraiment référence bien propre. naosenga merci mingi na bandeko nyonso bosoutenir biso ezala partout. napesika nasengi merci mingi nakomba bana nyonso alali likambala tosengi bino merci bien merci vraiment merci beaucoup asengi biso merci vraiment ba diaspora so boza kuna na biso tozwa awa o nyonso abimisi 1 franc 10 francs na ye nzamba pambola bino nzamba zongisa ya ebele vraiment que non toza na liloba koloba ezosila la tozokende dadi aza na bandeko na ye baza awa tosowa na bango moke mulumba. Bonjour Nanou. Bonjour. Là, tozosola na Nanou petite sœur ya Dadi di Kambala o bazalaki na epela lokola ba camarades o bazalaki pena bazotambola bazoseka so bazotambola kwa mwasi na mobali mais nayebi te Nanou eloko ba artiste basali initiative o bazwi omoni yango ndenge nini? En tout cas na rendre ka grâce na Nzambe. nazalaki surprise ntango babengi nga koyebisanga ke tungi tosala pierre tombale ya dadi parce que famille mpe ntango inane ekomaki pre basanganaki mpona koluka comment est-ce qu'il fallait to procédure na likambo yango. Mais le jour oyo baartiste babengaki ngai koloba ke toza prêt tondimi tosalela ndeko na biso pierre tombale. En tout cas esalaki nga bien makasi esalaki nga bien parce que tomonaka mpe ebele bozalaki na moto ensemble mais koma na moment moso moto nga akufi baobliake complètement. Mais au moins les artistes na biso congolais na bolingo bazalaki nango epa dadi bamonaki que il fallait babongisela ye ndako na ye bayebaki comment dadi il était propre il s'habillait très bien ndako na ye ezalaki bien bamonaki que il fallait mpe ademeurer éternellement na place moko mpe ya bien makasi koleka. Alors oyo baartiste basali en tout cas droit au cœur nzamba pambola bino bokende liboso bokende amen amen wana ndeko na biso tobosanaka ye te toyebaka te tosala nini tokomprenaka te donc tokomprenaka na biso te tokomprenaka te ndenge navandaka na komprenaka nanga te nayebaka nanga te eloko nini donc navivanaka na ignorance nayebaka te dadi akenda aza akozonga donc namona kaka akozonga siko emo namonaka kwa akenda emoko aza quelque part akoya donc nayebaka te ndenge ya kovandisa ngo na motu nanga nayebaka te vraiment merci nani merci nayebi te soki mama na bana na ya koloba nameka ye nayebi te. Bonjour Eni. Ya kokaka ne koloba te ya alelaka ne kaka Eni alelaka ne kaka kokaka ne koloba te donc nayebi te mama nayebi te soki koforce ata moke omoni ndenge nini na initiative oyo bandeko na biso bacomédien bazwi mpona kosalela ndeko na bango Pierre Tombale. Merci à vous les artistes, surtout Gabriel Mapambola. Amen. Alobango ka par hasard. Aloba par hasard. Nous moko bako kunda batu bamona place bakunda dadi. Ponga na raté première fois na mona. Vraiment. Première fois abi tout le monde passe dadi mais ça na kaka normal ka normal. Suna fandi nga mona aloba. Dadi mtose ki mutasu. Tant na cette émission c'est un Gabriel. Soso basusu.
C'est beaucoup de bon, c'est la pas de plat. Oui, ça rend. Oui. Ce qui est dit, c'est ce qui s'est fait. Donc, et c'est une émotion. Donc, merci Nabino. Merci surtout Nayo Gabriel, Belleville, Pierrot. Les artistes, ils sont dans ma pomme, la bino, ma case. Et puis, ils n'ont pas de dire, moi, tu peux mettre ça dans ma côté. Donc, de bosser, il n'y a pas de dire, je bosse à la poule, je bosse à peu. Merci beaucoup, merci. Allez, la kaka, akokaka vraiment te, c'est normal parce que na mutu na ye lokwa ba camarades ndenge ezalaka kaka aboti bana mibale bana bakoli donc c'est normal azala émotionné donc voilà da toujours continuer kaka toujours continuer toujours tandi ba osala misala pour continuer makambo na biso nyonso to etikali Ça va. On a pas bon. Il y a autant vous n'avez combien? Non pas moi bien. Un point 5. Voilà, très chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Caroline Ikwa Télévision. Comprenez que nous sommes dans la commune de Lansele, précisément dans le cimetière et à nécropole, entre ciel et terre. Tuyaki, pour nos premiers travaux, il y a dépôt, il y a pierre tombale, il y a un grand nom. Oui, à Tikabiso, il s'agit bien là d'Adidi Kambala, Tutukutomina, nouveau-né, l'homme a plusieurs noms. Oui, bien, à Tikabiso, ça l'a pas si bien dans mon thème. Mais aujourd'hui, la corporation, il y a des artistes, basangani pona, kolatisa, oyo ya bangondeko, kolatisa te main, ko salela esika ya malamu, oyo kozala référence. De façon que moto nyonso oyo akozalaka na posa amona esika bakunda ndeko na bango camarade leki yaya papa nde akoya directement amoni ke no esika na ye yango esika batsaye. Alors nous allons ensemble avec la famille, avec quelques artistes. Il s'agit à Maman Belleville, Maman Gabriel, Pierrot Ndombasi, ainsi de suite, plus la famille. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous êtes là en train de nous suivre. Et puis, Bola Bobandi, Kolanda Biso, depuis Tokende, Kozwa Madame Naye, au Bomoni, à Zakoko, quand même pas. Mais, Namakasi, ya Bandeko Baza Awa, elle est parvenue quand même, Yakolo bénéfice, un petit mot, avec trop de douleur. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Moussa Nabiso Eza, il y a représentant Bino, tout ce qui se passe autour, il y a monde des artistes. Waneza, cheval de bataille, il y a chaîne Nabiso Caroline Ikwa Télévision. En tout cas, tout le monde bandeko bangwana, babandiko bima. Malgré non basis ko sala pierre tombalte. Mais retour eza dimanche pour na koya kotala ndenge ekosila. Donc c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Il s'agit là bien de Migra Malou Zingina, les réalisateurs, les coordonnateurs de votre chaîne YouTube Caroline Ikwa Télévision.
Merci beaucoup. Vous continuez toujours à s'abonner et puis faites la publicité de notre chaîne. Abonnez-vous, faites abonner aussi les autres. Oyonan Baebi chaîne au Caroline Ikwa Télévision T. Yebi saye que non, sur les actualité vraie réelle, yaka na Caroline Ikwa Télévision. Romona que non, ma kamna bango basalaka, et ça vraiment normal et puis appeler ça information vraie. Mika Malun Zingina, le réalisateur, la main et l'esprit de votre chaîne YouTube Caroline Ikwa Télévision. Merci, toujours continuer. Malgré douleur, et ça, moi, pas si sur tout le monde de l'autre côté, la musique, bozo mon andenge, maman nabiso, et ça, le là, ba PC sango ke muta koufi lelo. Or, c'est déjà, ça fait une année, mais ça fait mal tant que toujours raisonné au yabiso akenda. Et surtout que, azala qui être vraiment plus cher pour nabiso. Merci, toujours continuer. Malgré tout, comme na souka, toujours continuer, non, que c'est la bino ba image. Merci. Agence Jonathan Ayel ayena makambo ya sika lisusu akanisi ba famille livraison à domicile wenzena ndaku agence Jonathan Ayel kisinjora yayo komagite nzale sina kitsaso yange yeko taka yanga kisinjora vraiment eye ndaku eza pena bailo bana ndaku mama pena fandi ba para ba fandi baile vraiment na ndaku voilà kisinjora zuya ye bongo pamphile bino bolobi nini agence ezakaka moko na niveau ya France. Jonathan Ayel. Agence Moussana Mwesa Meza Ponani. Livraison à domicile na Kinshasa. Ezali ke tango na France, ozana bandeko na Kinshasa. Okomi na posa osala bandeko na provision. Agence wana atindi azana ba agent na niveau ya Kinshasa, ba kei na marché ba seri yo ba provision nyonso ozana ngo posa. Ezala mafuta, ezala fufu, ezala mbisa mai, ba sombeli yo timo tukeye tikeli yo na lopango. Wo, mutu tout en France. Agence yaka moko. So on a vraiment la besoin bandeko no ba lia penda kitoko. Agence yaka moko Jonathan Ayel. Agence Jonathan Ayel. Mais mabiso ka nozo mabiso wana. Ba famille na Kinshasa ba sepela. Agence Jonathan Ayel. Wende na ndako.